Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon héros, ce que vous avez abonné, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Bonsoir. Encore une fois, c'est votre frère Papi Gen. Toleki lisusu ndenge to prometa kibino esenga kitoleka lelo senga bozwa 2 Kanga Dadi, mais moi contre temps lelo mbule beta ki makasi lelo mbule beta makasi to sengi libanda mais tellement senga to respecter rendez-vous ndenge to pesa bino respect na ba valeur to za ko pesa bino et moi no moni to ko la beauté et sengi to meka ko solola toujours na cadre ya Kanga Dadi. Kanga Dadi bandeko nyonso tout ba valider yango, ba mikolo ba valider yango. Ya on zo baga o ezali émission ya mikolo. Donc heure oyo yebisa mwana asakana. Bana basakana. Tika bon basakana de bo sakana wana po baza bana basakana. Ba responsable, soza responsable vanda to solo. Ezala mwasi, ezala mobali, soza responsable. Babi la responsabilité oblige. Soza responsable vanda to solo là. Tant ba responsable solo rikoki. Là je fais un petit coucou et pas il y a pour tout nangai Rami Amisi parce que il a validé Kanga Dadi. Dans le bagi Kanga Dadi tu n'as évolution là. Mon évolution, c'est-à-dire Kanga Dadi moto na moto. Et ça voilà, motambo kangi nzoko donc mon moto azwa par na ye. A déception ça te soko koti a wayeba que okobima ndenge wana te. Landa biso bina bien, zwa ba Kanga Dadi nyoso to sali. Oko se retrouver tam sona moko. Obe kopesa mayele. Moto moko akoka azati. Biso pe to ba boito kokate. Na biso pe to zo mayele kaka na sima Kanga. Ça dit Kanga Dadi yo et ezote ya pena ngai moko. Voilà. Et on a lobby bon mesana mingi na Kanga Dadi. Tolo be la vie za nango. Mais Kanga Dadi bon mesana nango pe déjà. Pour awa nyoso to komona surtout ceux qui allaient pour édifier bateau, surtout ceux qui allaient pour esunga bateau, surtout ceux qui allaient pour teya bateau misusu pour ne pas que bateau ba tomber na nzela oyo tombaki wana. En tout cas, il va que Tolobela yango. Vraiment merci Nabino ba responsable, merci Nabino ba kulutu o nyoso. Bon valider Kanga Dadi na lobaki tout le monde est d'accord et tout le monde sera d'accord. Donc tout doucement, malé petit comment. Voilà. En tout cas merci Nabino, merci na ba abonné na biso oyo nyoso pe azako. Nazo senga na bato eloko musuti. Parce que tu le mot et koksamati et l'autre singe zaka moko partage na yo. Mais quand vous partagez une mission comme baninga mususu, c'est important. Message aux autres au moins la mission mo ya bana, au moins émission ya bana, au moins ndenge nini bana. Mikolo manifestez-vous. Vous attend ya mikolo. Émission zo pesa na mikolo valeur babi mwana moki abeta kambonda. Bakolo pe babinaka mais ke bana âge ya FIFA. J'avais dit Bols, au sexy ma case, non mon président il y a âge à FIFA. Voilà, Washington, merci na yo bandeko tout bolanda biso na Kanga Dadi, merci na bilo jamais dit Bols wana, merci. Soko kotia wa eloko liboso ko sala za partage. To l'équité sur la sujet moko eza important. C'est bien important, c'est-à-dire ekoyi pe côté ya yo. Tango mususu yo poza au krambi pe na makambo yo. Makambo zani landa biso penda na bokebi nyos tout. Toza na voice moko awa le to kotia la bino boko yoka ndenge nini ndeko za koloba. Na relaté bino ka mo histoire mo kenanu avant ndeko aluba. Ndeko kutana mwana mwasi moko bakutana na ye. To bakutana mwana mwasi wana balingana na mwana mwasi wana. Et ça dit que mwasi wana
bazokende pena po aokende pena po abala mwasi bayaka pa na ye yango 2 jours yango 3 jours azongi mais ya minene ekwei ya minene yango ekwei eza nini donc na kolinga na mekana kotiela bino voice ya ndeko boyoka bino moko voilà toleka voilà posez la pardon vite fait voilà. Toutefois, bonjour Papigen. En tout cas, on a écouté une promo pour la ligne Péran Soranayo pour les autres déranger. Toutefois, il y a un petit mot pour Nazaranaye. Il faut un balaye. Donc, mais pétango, avant un tatouage. En autres, tatouage belé. Mais tout ça, yo sala toujours moko aishenga na palais. Avant la na cuisine, pe neve ayaki. Neve na palais. So petala de singlé. Ta petala de singlé. Neve ya moni petit a amoni ba tatouage wana. Mais alobela nga rien. Asali pe que non, ti dans neve zongi ake chez bango ake kutande sukona grande sœur. Après c'est les grandes sœurs. Ah, d'ailleurs kutu. Mon noko pa moni na ba tatouage boye. Ah. La sœur ba yoki yango esali moi ja. So ba sœur ba komi ko lobela yango don na ndenge moko ya black té. Ba loba fort pour la tatouage wana o momi ba tatouage boye. Ba komi ko tanga panzi likolo tandis que ngade na petit bolingo déjà matin qui pensa. Mais ce comme quoi vous décourager ngai. Parce que baté siko na sani. Vous comprenez? Mais ngana lila nga petit ngo mais ba serne ba mikolo ba panzo su fayi mubimba na ba master donc ba coach si ba nyoso. Chezo déranger ngai. Donc moni ke na bino so non sande nini. Hein? Est-ce que moi je suis en tatouage na mazoto? Est-ce que baroba été? Hein? Mais ils ont dérangé ngai. So dans un lugar na habité na la repère sans au conseil. Pour la famille en tout cas au baluka boy car même problème. Parce qu'on a pas mal à l'aise. Oh déjà na petit d'être avancé dans ma solo. So ils m'ont ça là que non, bolingo peut se comme parce qu'on kita. Hein? Mais si on a un monde qui n'a pas de déjà que non, tout ça déjà notre petit normal. Ce qu'on peut c'est là moi ja. Si on a évité, on a pas na yo papi gen. Yo merana nous. Quand tout n'a pas battu. Pas faire un conseil. Moi sur un tatouage. Est-ce que à un droit libala, toi un droit libala té. Hein? Pour nous comprendre té. Ma sœur ba trop. On peut-être aller à palais, tout ça na petit déjà, peut-être ou même penaï. Hein, na zo battre ce que l'on sent nini. Hein papi gen. Na epo yake non émission ba balandela kango. Yo me rappelle encore tout na papi c'est la biso si moi sur ça fait na ba tatouage dans zoto, ba roba la été. Hein? Na évité, hein? Na évité pour na penser bon. Et comment ça m'a passe? On m'a regretté. Hein? Donc ma sœur là tu comme moi comme sur nini donc yo tcha suko il mvu ya rosanati. Hein? Hein papi Ken s'il vous plaît. Mais quand on ko pesa likamboyo tout na pe bande ko mususu. Hein? Tant mususu be ba repère sur conseil malonga, moi sur ça ba tatouage dans autres est-ce que parce un droit libala té. Ou bien ça moi pour sur moi ça ba tatouage c'est ça mon boulot bien ça mon boulot té. Ya calme ba ça la té. Hein? Très vite hein. Nga na zo baté bon. Nga linga petit na bête ça ba tatouage mais na yo kutana na yo mona ba tatouage nga na ndibaki na nga ngo ben famille sur les hôtels mais là na ndé moi j'étais. Hein?
yango na ye s'il vous plaît vraiment aide ngai mais kana kotuna ngo pe bato baloba bapesa mwa toli soki pe eza malamu to eza mabe po toyeba kwa. Merci kasi ona ina ngo loba yango wana. Bon papi gen oyebi ke makambo nyonso tie leki boye mwana bato bayebi te ayebi te de grand makambo ekomi mais makambo ezoloba maka na cc ozo comprendre yango nayebi te bon nayeka epa na yo mpo nayebi ke yo balandaka yo bato baloba so baloba ne po peti ya bapeti wana mpe ayebi ne masolo yango te nde eleki nde balobela yango ayebi te ozo comprendre donc ezaka na ngambo ya famille na ngai na ngambo ya bato na ngai nde baoloba loma bato baoloba mais ye moko ayebi te abia na afrique nango te yango wana nayebi te so tokosala nde yebi. Merci. Je crois que boyoki bino nyonso ndenge ndeko na biso ya mobali à lobby voice na ye, je crois que boyoki yango en fait ndeko bengaki ngai tozoki mwa temps kosolola mwa moke par rapport à sujet na ye ayebisi nga lobby aza na problème oyo eza vraiment sérieux natuni problème oza nini nde boyoki ya lobby wana na komeka kobandela ngo mwa rapidement mpona bato mosusu ta mosusu bayoki voice ona te o bakoti sikoyo ndeko abe na mwasi balingai na mwasi bazala na mwasi très bien très bien en tout cas alinga mwasi bazala na bango bien mais baumeli mpe na mwasi akomi koti na boule abala mwasi sikoyo jour moko en fait ntango alingaki mwasi ayeba ite ke mwasi wana aza na batatouage na nzoto na ye ayeba ite mais après ntango ya komona yango atuna mwasi wana na conversation parce que alobi yango ate atuna mwasi abi mais mpo anini boye mwasi abisi abi non na tiango banda kala bani bon bref ye andimaki yango avalidaki nango mpo alingaki mwasi yango mwasi aza bien bana bango bien jour moko petit neveu na ye ayaki na ndako mpo mwasi akoma soka ye oyebi kama monde ezalaka te ombala na ndako na ye so mwasi aye yango atiki mwa liputa na ye mpo ayebi ombala azala ye moko ya moko ya alambi donc ça dit faut akolamba na bilamba te mwa liputa ndenge kaka basi ezalaka sikoyo mwasi ayaki mwasi mpe ayaki neveu mpe ayaki petit neveu ne mpe ayaki eyosalaki mwasi ntango aki kolamba bien single mpena liputa petit neveu amoni mpena nzoto abi me nzoto ekoma nzoto ebeba boye abi mwasi noko nzoto ebeba boye neveu mpe akola quand même abi me oyo mwasi noko azolinga bala bongo nzoto boye ndenge nini petit neveu laka akei azongi mpa na bango ake koyebisa grande sœur ya oncle na ye donc mama na ye mama na neveu abati mama na ye ayebisi ya bino oyebi ke nakoti mpa oncle makambo namoni tala oyebi ke mwasi ya oncle aza na batatouage na nzoto na ndenge mo nzoto eza kobeba ye apelaka yoki bongo olia vérifie te ya apa beti liso ndenge ezalaka kaka ete lisolo bandi kotambola ti fangi mobasi yango yaya na ye moko mosusu abenga ye ayebisi ya bino yo mwasi na aza na batatouage ebele boye yo obala mwasi ya batatouage ebele bongo mpona nini ye ayebisi ya ani alobi non ebongo yosala nini ya batatouage ebele te abi aza nango ebele ya mama ayebisi abi mwana moto abetelako lisolo yabi te nalobi kaka ete liso yango bandi kopanza na mwa famille bakomi kobenga ye oyo akobenga tuni donc elingi koloba ke tellement azosubir un peu pression ya famille moni makambo ça fatigue un peu moni akomi mpe kofatigue mwa moke mais dans tout ça mwasi ayebi makambo te ye akomi kokota na moke na mwa fatigue akomi mpe kolemba mwa moke par rapport ya pression ya famille mwasi yango ozobala bosadi bakomi mwa découragement omi kokota voilà. Alors, on a besoin d'assistance na bino, baobolanda biso, on a besoin d'assistance na bino, on a besoin moi conseil na bino na éviter beaucoup bisaye nini parce que tia benga wana ngaona besoin na biko tika wana anonymat obité on a besoin que na batu ba ibisangai pour na minute au moins na batu ayibité. Donc, eza histoire oyo et salami eza ko salama donc n'a faut pas dibala avec beaucoup par rapport à la pression
oyo belle famille oyo famille mobali baza kotia ndeko na bango par rapport ya mwasi na tatouage. Alors to mekana ko développer mon moké ndeko, merci na voice na yo, merci na courage na yo. Omoni ba discuter sur les opinions. Pour nous dans une opinion na ye. Mon dans un sentiment na ye, ba discuter sur les sentiments. Mon dans un sentiment o ya ye. Ba to misusu atia kombo ta misusu ya bana na ye. Ba to misusu atia kombo ta misusu ya mobali to ya mwasi na ye. Mobali atia kombo mwasi, mwasi atia kombo mobali na ye. Bato musu batia pe kombo ta misusu ya mama na ye. Bato musu ba dessiner pe ba mami wata, ba lion, ba simo kimbangu et ainsi de suite. Alors, on a le tatouage et ça n'a pas bêté. Ils ont dépendre na mutu na mutu. Netinga bo ina beta na tatouage te. Na beta ya moté pour ne pas na lobake naza sembo naza sugindire ni sondeso ke ona finga tatouage te. Na beta na moté po ngai eza nango délire na nga petit to loba te do mo be ndi ba mo be yango. Ngai eza nango délire na nga te, ngai eza nango sentiment na nga te. Alors bato batia ba tatouage eza pe sentiment na bango. Mutu na mutu ayebi pourquoi atia yango. Mutu ayebi pourquoi. Omoni ngai série mo bo ekutu na ndola ta même na boucle na porta même boucle d'oreille bato bayebi nga kala bayebi. Mais après ba petit bando ko na mon petit autour na yo bana basi surtout autour na yo mais papa pourquoi tu portes ça? Omoni un moment où on m'a limité pour me expliquer nini. Alors kende yo mo moni ga no muta otinda ote omoni bena ke no non ça sert à rien. On vous oublie en haut, on boit qui en haut et puis voilà, normal, la zone est normal. Donc bon, ils attendent que bateau va là trango, par exemple le boucle d'oreille, baza sur Satan, non, ils ont un sentiment et un moto no moto. Mais ce problème moi le sentiment et comme ici le problème, il y a famille, c'est-à-dire moi si a commis, c'est-à-dire azo kende ko raté netiment li bala na ye. Parce que mon bal à lobby a commis, il commence déjà à se fatiguer par rapport à pression. Il y a la famille où ils ont pression. Alors, le monsieur n'arrive plus à supporter pression dans la famille. Maintenant, a commis prêt à céder la pression à la famille. Déjà, pour nous, nous avons un déco. Nous avons un cité. Pour nous, avons cité. Donc, il faut déjà que Liba les aura deux personnes. Tant que nous avons de moi si yom to kutana ginaye. Au bout d'un de moi si yomo lobby à part ba tatouage naye aza moi si malam. Je crois que une fois mon tu pas au sama bon. Au kutana parce que yomo go linga ki yango. Siko bande kona yo balingi yango te. Vous comprendre. Bande kona yo balingi moi si oyo kobala azala ba tatouage wana te. Mais yo aussi olingi si beaucoup musika. Nga ba episoka ke non ponanga no episoka ke non okoki jamais ko céder na pression ya famille na yo. Parce que bolingo zalaka deux personnes. Wana za conseil ponanga. Bolingo za deux personnes, peu importe situation. Moi si atie tatouage, moi ça tchaba piercing, moi ça salabo, moi ça. Peu importe situation, yo koki ko céder na pression ya famille na yote. Parce que tant yo za ko céder na pression ya famille na yo, est-ce que famille na on bande ko diriger moi sinon nanda? Je crois que bande ko na yo tende bako bande diriger ndako na yo. Yo mon ton diriger ndako na yo. Donc okoki ko céder facilement na pression ya famille na yo parce que famille na balobi na OK moi si on a za na ba tatouage moi si on a za boye moi si on a boye à part ba tatouage on est beaucoup que moi si na yo za bien. Moi je crois que c'est pas la peine au céder na pression au ya famille na yo.
Pour nga conseil na pesio yango wana ndengo lingaki mwasi na yo continuer chemin na yo parce que et puis atiango tant bozana été et bon ba oba kenda obetsa ko tatouage bazana mobali c'est-à-dire eza délire moto na moto pour ngai c'est-à-dire pour nga na lobate ke bato ba tia tatouage eza mabe sonné mais neti côté mwasi de mobali na biso quand ne te fatigue pas Yezu kutu ayaka pour bato mabe soki lo kwana mabe donc Yezu akufela kande bato mabe donc Jésus-Christ akufaki azaki crucifié pour na bato mabe ayaki pour bato malamu te donc soki bango ba bige moi sinon za mabe pour na atia ba tatouage nga na yebiso que non en tout cas mon frère ne te fatigue pas pour ça ils en ont tatouage ils en ont grafté ils en ont grafté alors côté moi si ah tozo lobaka makambo yo tout le temps bato belé tam susu baza ko comprendre biso en fait bato ba comprendre pendant démarche na biso ti ah toza on n'est pas là pour na ko s'acharner na mutu moko to pona ko lobela basika mabe to même balika mabe te vraiment toza un peu juste to kende pendant normal omoni bilo mususu si omoni neti loko yo moi si a yebite ke libala mobala za sous pression par rapport ya biloko o ya tia na nzoto oboni atia biloko atamsu moto ya zaki na ye kala moto ana sepelaka acceptaka biloko wana mais lelo yo moto yo kokuta na ye lelo yo moto ana alingi kutu biloko wana en fait ye pa lingi nango po asa kwa kide mayanga asa lingi yo déjà mais famille na yesiko babi non N-O-N na famille na biso to bala mwasi ya boete omoni bilo mususu tina te ya moza na tina quoi yazo mona ya mo tina te na tina quoi mwasi ya mo boye ça sert à rien er mo ba piercing belé er mo ba tatouage belé ana qu'on a vu ana zo condamné à faire omoni c'est-à-dire à faire ya tatouage mais ça dit que famille à Moisi bah famille plutôt mobali bah décider que moi na bango il peut pas se marier na ndeko Moisi oyo raison za nini ya tatouage donc ça dit ceux qui peine ndeko Moisi a tchaki ne tatouage on a té pour balobi aza Moisi mo malamu donc ceux qui tchaki ne tatouage on a té au même bilo mususu epesaka impression. Vous comprenez? Mais là, on sous peut ça impression. Moi, si normalement, il faut, il y a un moment où musulman, des relations musulmans, au moment où moi si, aza voilé. Au moment même ceux qui ont moi si, ça dit nous autres moi si ils sont sacré. Tout à moi si est sacré. Osa starter, osa star lokola banani ba Céline Dion okomi kuna niveau na te okomi na niveau kutu te ko son mais doser bilo mususu parce que mutu mususu tamso mona normal obozaki na ime okutana mutu mo boye pa mona normal aboya ki na mona normal mais après bande ngone ba ko tia pression ba bi non okoki jamais kobala mwasi ya boye. Sikoyo, le monsieur il est en train de marteler l'enclume. Azoe bate asala nini. Azoe bate yango na monia ye et pas na biso pa kosenga conseil et pas bino bato bolanda ka biso. Ba maman, tina te na tina. Suka ya mwasi nyoso tu, suka final na mwasi. Po ba yebo koza mwasi pe no za danger. Ndakwa libala. C'est vrai, mobala ko net na ibisi na lobia a cédé na pression en famille. Mais oyebi ke soki famille ba temelo ko mon boy, ba télémé on kaka. C'est vrai que bon, mais après au monde compé mo mato ezoyoka ya mo. Ngo sabo sikelo ko ngope ezalata ke elongwaka sikelo ko ngope elongwate va mami ki pena nzoto pena bien
misu batiaka comment tamsa komi comme mobali ento mobali ngombe bobu bakabwani misu mona batiaka comment tamsa komi comme mwasi ento mo yena mwasi ngombe bakabwani bosko bilo kona tu sko yo okutana na mutu mo boye admettons yo otiaki neti kombo ya mobali mo boye par exemple okutana mobali mo boye ya sika o wana bokabwani na ye okutana mobali mo sadi boka sadi sentiment ya buzoba obetsa ki on a sentiment ya buzoba sadi otala ki futur na yote otala ki avenir na yote étant que moi si OK obeti tatouage o mami ki tatouage ya munene okomi kombo soni entalo bokabwani sko muto yo bokutana na ye mutala luka tunati atoko sieza kombo ya oncle na biso moko boye okomba oncle na bino okoma komba tatalek na bino kombo yana bayano nyoso na iba parce que ngam na bali omoni ki okomi limité quelque part bosala ba sentiment te bande na ngai bosala ba sentiment te obeti yango mpona nini omona pena mwasi abetisi mami wata eza nango sentiment na yo ya nango délire na yo mais bato misu ya masolo babeta yango na cadre ya masolo mais yo obeti yango tu gagnes rien obeti yango mpona omonaki yango mpa ya ndeko moko boye ye mpa betisaki yo mpo obetisi na yo c'est à dire affaire à copier coller affaire ya ba suiviste donc oza suiviste de balobaka malanda ngombe siko o raté na yo libala na yo kaka likolo ya malanda o raté libala na yo likolo ya tatouage siko mobala na ndo tuna par exemple o eza kombo no mobala na telemeli pour moi biloko mususu oyo kutana mutumo par exemple alinga pe ba tatouage wana te alingaka yango te parce que yo okutana mobali moya ndenge wana yebisanga yo sikoyo ozana ba tatouage nzoto mobimba mwana mwasi ou bien pression yebango bien ki ba tu musu tanso okima yo nzuto tanso mwana bla mobali neti boye mwasi yebite me mobali za menacé na famille na par rapport à ba tatouage na ye. Parce qu'on va la mal à l'aise, Hermo, Azor s'est retrouvé sous ta zone battée, à s'en déni, parce que Nengazo Monde là, Paul B a commis à Gompe Golemba, c'est-à-dire Mato, il n'a commis que c'est fatigué. Tina Kinshasa Benga Bazo Ipsaye, qui t'a la bouta. Oebi vague ou et côté oyo. Bah tu vois ça là, trop n'importe quoi. Bah tu vois ça là, trop n'importe quoi. Au moins, on a là, t'as. C'est-à-dire, azon tcha même na ba piercing wana, acha ba piercing wana, pona ye asalongo par rapport à sentiment na ye quoi. Mais un jour, et on a nos problèmes. Kutana moi si moi watuni mais yo sali ko poni. Après c'est que noté moni ezali na ngaka nini mais bon na tchak na ngaka tika na tchate. Ça peut te créer des problèmes. Au moins le moisi mususu ba piercing atobola litoyi ba kotono so buru koto buru. Elle a un sentiment mais batu misusu ka moni, ça dit que tu as jugé peu par défaut quoi. Mutu le ka moni ngule petit opena moi si aboy. Ça dit bazo juger yo mbala mona famille na yo. Mais famille na ba kotika ye aki décorer nzoto ne bongo nyoso bongo pona ni. Donc yo zo yebate quelque part parce que on est aux arabes yo surveiller nganga na surveiller c'est comme ça mutu musu bazo loba makambo na yo tamsu na Singapour pour Congolais partout soso pembe azanga mboka te bato ba makambo na yo au moins tamsu neti na Singapour tala mutu ça dit sangone ke ibazu kutu batini na maloba na kutu ndenga zawana bana yaro pena ndeko na bino nakenda libala mo no filmer libala mo kino filmer libala mo ngai obige na table moko boye ba film bazaki wana ba oseka marié mwasi babitala oyo mokolo kala wa ke bala mwana moke o mwa to mbali mwa moke
tala wana tala donc na makambo oloba obi ngamo na chingabi bino bonde boy babi to pekisa ki mutu pekisa c'est-à-dire babundisa ki pe libala ngo mais tellement mbala linga moi si na ye mbala cédek na pression anati makambo ça na yo yibite mais makambo za ko salama ba bundisa mutu yozo yibate neti moi si mwana batu tant moi sera oyeba penza que par exemple mobali ya boyiye pona ba tatouage yebisa ngai appelle la place qui longola mote moi si on a osuka wapi ya moi bilo msufu za responsable bloko sala moi si oza limité loba okutana mbali mo peut-être ACP moni yebe mbali aina shwata moi si moi za bien obogi ndanga lobia ACP na mais après akomi ko zosko pression ya famille on a bibilo msusu ça sert à rien. Bilo msupa moi si ebongaka penza te bilo msusu quoi. Pour mutu msusu azo juger par rapport aux alo bien d'être ya lui moi si naza bien très bien mais par rapport ya ba tatouage wana nzoto et ça li pena que moi ça obima pena donc très moins sérieuse na famille mobali. O ba va pena été ba yebi na ba moi si amoté mais déjà kaka aspect physique na ye o ba yoki na di solo et baby c'est lié donc bola monyo se koufi soko tia mo pété au ça on paye rien ngapela tshana ngo tenga kuna mobali kuta kuna moi si mobali nde mobali mto bala moi si mais yo moi si faut ba bala yo moi si faut ba bala yo na vie on est aux aboyé kangelo na vie oyo ndeto za boye mutu nyoso tu il faut zana mutu moko oyo soka lobeli ofo yoka na vie ndeto ala boye mutu tu toko loba ke mato elikaka mutu na mulaite kingwe fanda liko mutu te ça dit il faut zana mutu moko oyo ko yokela alors soko zana mutu oyo ko yokela kenda ko senga parce que tu peux t'en foutre de tout le monde, hein, ou bien non, moi je m'en fous, hein, moi je m'en fous de lui, je m'en fous d'elle et tout. Mais, mutu yo kelaka. Je crois que tu vas pas t'en foutre de Namutuana. S'il faut même un conseil, c'est que non, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire qu'il faut que Namutu oyo, dans vrai terme, il faut que Namutu oyo au bangaka. Pona mutu soki ozo banga lisusu mutu te ozo banga lisusu eloko te ça dit tu peux faire n'importe quoi alors n'importe quoi et ko causer au tort dans les jours à venir il y a grave taneti boy ndeko mwasi atiaki tatouage na sentiment ça dit mibale ozaki na bango ba acceptaki tatouage wana mais lelo mutu ayekozwa. C'est pas pareil na bato na mutu na obi non ngana lingi na ngayo mais famille na ngasi koyo et comme ça dit à comme na niveau ya kovandisa moi ce que non en tout cas obi que famille na ngai baza ko changa pression par rapport ya ba tatouage na yo ce qu'on dit bala ekufa pour la tatouage moi si faut un modèle. Moi, s'il faut un naturel. Moi, s'il faut un naturel. Ce que tu as dit, le lot, c'est belé, le lot, c'est belé. C'est sous naturalité. Au moins, quelqu'un a fait, au moins, c'est la mission, belé. Je les appelle, les gars. C'est presque une chose, pas comment ça, mon macambouane. Si vous l'avez signé, sinon à pembe, moi signé c'est la pembe à la tigou, signé ça pembe. Il y a ce que vous quand on a eu. Et qu'on crée le problème n'a pas l'air. Mais retourna, tant que ngana iba feti mongo la kenda feti mongo la kutana na ndekona na bon ndekona ya quartier. Kola na bango sika moko to kutani sikoyo yepa bosani ka check ba biloko wana ngola. Ndenga yambanga wana obiki veste na ngana pembe etikana na ngola wana
Toi, on a parlé de mon ami mère rapide, donc, c'est-à-dire, au moins, nous avons explication, pour par rapport, moi, c'est même basé sur une naturalité. Moi, c'est commis, vraiment. Dans cette émission, on a appelé ça une opération poudre pembe. En tout cas, on a logo. Poudre pembe, c'est la poudre pembe, c'est là, kala. Donc il y a ko potana ya ko pota donc il y a ko sakanati donc so ke na moi si feti ngala sa madame na mabita ngali nga blogoti na linga ngote j'aime pas na linga ngote po mutali boso ko bebe zanga donc ça dit au bebe sa chemise nanga comme la linga ba chemise nanga kasi au bebe sa chemise nanga pour na ngola et puis ngole lo ngwa terre. Tu n'as pas eu son rôle, tout de suite. Tu as la machine, tu as la machine. Ni comme ben la machine, bien au monde que non. On va donc, pour moi si heure moko boye, il faut que doser bilo mususu. Oza moi si au balaka, oza moi si au salava foyer. Et les gars, moi si souka, moi si tout, il faut libala. Moi si fonda kwa libala. Moi si pose à la danger fonda kwa libala. Ce que souinda kwa libala on yoki et que mon bala dingi na ye biloko wana te. Est-ce que n'habite sentiment aux amis so tchamote après ça fait quoi? Talande on a vu sur moi si oyo azo kende kozanga libala par rapport ya tatouage ou ya tchana nzoto. Musu beta musu kobeta tamusuka molo moto musu amoki mais musu mo bena moi si mais achango moi si musu achango tina mabele. Moi je suis pas contre hein, ngaza na contre tenga lobi nesinga na tchana na yangote, je sais pas que son denga na tchana ngote pona ngamoko. Ngamona mwana ngo sentir po ngabela na bras ko sana tenga za na bras. Il y a bêta pompage dans la donc on dit au bête du costume au sentier bien que non quartier américain noko ngana ya kusat mais na bwana na za na ngona o chango pe na pe na mona ba tsu ta o ma na akwede mais a tsu ko biso to ba ta bra ko so bête pe na bien na bête pe na body pe na donc bien faire bien pompage et kangi na mo paquet banini mais na moi on a sentiment quoi donc ça dit rien on délire dans ngati et puis naza ko so me ko chango même famille na maso mo ba okamo oh yo chelo boy même ba na ba okamo oh papa amoni yamba bi on donne que c'est qu'on a nga même ba na nga on tuni mo na mo so bi olinga pe o non j'aime pas bon mutu na mutana ndingi na yi donc ba o ba chango bozana torte mais moi si azalaka na limite ya makambo ebele. Moi si oza na limite o mata okita oza na limite ya makambo ebele. Alors faut la responsable ba acte na yo. Yeba déjà que non nga naza moi si un jour na ozala diriger. Omoni ce que le oyo ba tubele ba bunga donc moi si pona ezo mona que non. Et un jour, na tatouage dans non, un jour tu seras dirigé. Oza mutu mo oyo comme chef na yo. Parce que ceux qui mutu wana oyo foya comme na chef na yo, ke bo va ne pena ti liwe séparé bino, siko ye aza contre biloko, ya sepe na biloko wana ti. Mona mutu musu bana bango ka copain copine, azu komba mwasi na ye, to komba mbali na ye, azu komi on na liboko. Ah, et bon mukolo sikoyo boko kabwana. N'habite to benga ngoki wana peneza nde wana nde penza kibonyama wana nde penza nde penza sikoyo kibonyama oza moto nyama omoni mususu ça peut passer hein attends so comme mwana voilà okutela mbali mombala walinga ngote par exemple tant que mi kombo na ye moko to komba mwana ye bani okutela mbali mombala walinga ngote mais a expliquer mbala bino ta moni oza kasi wana o kombo oyo kombo ya Aristote te ah Aristote
comment on peut on va débattre à mon pays, je crois que vous soit 2 jours, 3 jours. Mais si on commence comme Laurent, par exemple, on commence comme Washington Grand. Tant que tout là, mais Washington Grand pays, il y a pas piqué d'abord à Washington. Oh, Jeannot Di Bols. On t'a commis Émile Bamba de Zurich à Tayomogo. Si on va dans le tour, Émile Bamba à Zanani. Oh, Émile Bamba, non, on a biso de Bandor de Mangam. Vraiment, un moment, tu vois que c'est quand même moi, si un jour, on vous allez diriger, un jour, vous allez contrôler par un motumogo, ou une zambe foitine de la yo, ko kimi salipa mboli na yote. Bisala sala et memayo na perdiction te. Bisala sale bungi sayon te. Bisala sale pousse musika na yo libala te. Tant de problèmes, ça peut citer moi, j'ai moi si moi ça bien. Moi si n'a bien, c'est-à-dire il regrette un moment, mais on subir pression de sa famille. Maintenant, il peut céder la pression à la famille. Bandi konanga tina teza na tina ata biso mibali. Faut zana mutu moko yo kilaka. Faut zana mutu moko yo bangaka. Soki mutu wana lobi yo likambu, obi na no non bandi ngo 2 fois te. Nga zaka na père na nga yawa ote kotika biso awa. Jarigen que son âme repose en paix. Yazalaki awolobamba mbalete so bilumba moko. Mbala moko netikali liwa mystique. Liwa benako mystique. Mutona lobamba mbalete olobano une fois. Yango no mona lobi en tout cas faut zala mutu moko oyokelaka. Je crois que soza mutu moko oyokelaka. Soka pétition di kamutam so ça parce que le comment na moi na mutu dans matoi mambongi en sala boule na ye. Mais tant le moment ba to soza combattu na famille na ye. Yo yebité mona bataza combattu bazo combattre na famille na ye que il faut tika moi si yo ko bana moi si oté. Yeba ke ti so andimi on ka mukolo pa feti. Au mona ba cédé ba fani ka donc ba otala si mota wata robo wana lati wana suba longoli robo wana kati catastrophe. Oza moi si, oza ma limite. Oza moi si. Balobi tout est permis mais tout n'est pas utile. Nyo so na tinata. Lo bata so kutena mbali na mbali pa linga blo ande wa okay na bino bien. Mais sikoyo problème ngoza ke soko kutena mutu oyo azali contre biloko wana. Osuka wapi? Siko bando tanga mibali ko so peza ka ngeno mibali fokutana ba o balingi biloko wana te. Po bele balinga ko ba tatouage bele balinga na ko pe ngote. Mobali mo achana ngote mo si otike chango. Mo so cha yango. Bon, so kaza mobali ya linga nga se bien délire mo si na mais o ya lingi te. Ko jamais ko accompagner yo na ba sentiment, po eza na mo sentiment. C'est vrai, nous autres, on va bêler. Mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Donc, pendant aussi ça bateau, tiaka, batatouillage, bon, continue à bino, parce qu'ils ont na délire, na sentiment, na bon, continue à bino, mais, net côté à Bassi, il y a qui est limité quelque part, même quand tu as mis balle pour que moi si mon bouton sous famille à moi c'est mais mobile noyé pour les arbons moi ça dit mobile moi na yo lingo mobile par exemple moi on fait l'axayo fiancé tout copain na ye ayo l'axayo papa waza proposant nanga tala bota parce que yo vani moi na moi mutanga et puis na donc liboko pola ya ko sarana na tatouage liboko comme noir au moins que père paye une fois quand père a raisonné comme maman une fois moi na kizoya eloko yo baki kuikuta na wapi omoni ete sali mabe makasi kolanda ba sentiment te kolanda sentiment na yo moko te nzoto me makona sentiment te yo ne faut kumba nzoto esprit ne faut kumba nzoto so nzoto yo mosa parce que wala za sentiment ya nzoto te sentiment ya nzoto sali blague no convaincre esprit peut si nzoto da peut si nzoto accès bon batou na mona mo on ça
ils ont tout bébé na kati donc ils ont tout après ça sonné ni je sais pas et on a tina te bande ko ngai mais o alingi sala na yo ngapa na ngai moi ça me dit absolument rien pour en tout cas na parcours ya vie na ngai même ba camarade na presque na zana bango na moi na bango pe na moti ba o ba tia na ye atiaza mo mabete ezana ngo mais na ba ko kuta na ce qu'on a partenaire oyo kuta na partenaire oyo alingi yango so kuta na moto alingi yango te nkumbo ko na buzoka kombo na weza pena ke no mawato voilà donc poto silisa ndeko na biso mobali oyo bengi oyo atikela biso voice poto silisa vraiment mon frère pour Nangaï, avec toute sincérité, qu'on céder la pression, il y a famille naïoté. C'est vrai que c'est ta famille, mais famille naïoté n'est pas répondre là moi aussi, pour yo bala. Famille naïoté n'est pas pour diriger couple tout foyer naïo. Donc, zoa penza makambongo, mais quand vous soyez la famille naïo bien, mais quand vous convaincre famille naïo parce que lingi moi aussi. Tant que moi si nous peut y avoir, si vous au monde qui na bilo qu'on a famille au rebello et moi comment dans mon complexe moi ou comment sauver je sais pas et puis au web ça moi si on peut se connaître au web c'est non déni au bandel pour website au lieu de pour moi beaucoup kabwana donc au temel kali kambwana tam soka au pexa qui au selo ou ta selo to kabwani bu kaboni ya moi ba ko kabone belé ezana makambo belé na kati sans le savoir. Tant que mobali to mo ça pression la famille na ye mobali on a te malamu mobali on a tongai zalata makamsu ya malamu ba kutota makamalamu parce que mutakolo ba geno tala sala par exemple mobali wa kangara suki mobali wa chaka suki ba lox mais ba ko kata yango avec facilité longue na ko ina ngope mais ce que mobali wa koma aye musu mobali mo koma donc munda moto ba ko jija on ndenge na ye. Je répète encore, tatouage, les ma pété. Parce que je ne vais pas balola, ma kamba bateau, baloba. Tatouage, les ma pété. De toute façon, on a dit qu'on peut écouter. Mais, on a yebi, tatouage, les ma pété. C'est un sentiment, il y a un moutou. Mais si on va faire un chango na boule, mon yebi, mon yebi. Mais si on va faire un bétam sous, na si ma solo na ye. A bété tam sous le roi protéger raye. Mais yo so aux amis le roi protéger. On te dit que nous avons le Seigneur Jésus-Christ, il nous t'a protégé. Mais ça sert à quoi? Et surtout sur vos amours aussi. Ça sert à quoi? Voilà. En tout cas, merci. Na bino bande konyo so bolandi biso kangadadi yangoyo eza pona bino vraiment beaucoup de fil toza kozwa. Merci. Courage na ndeko nanga oyo autistique la biso voice. Courage mon frère. Yo pesala ka boule na yo. Yo sala boule na yo. Déjà ko na no famille na yo te pour osanga pe moi si ya vie na yo likolo ka ba bio non aba tatouage belé mais yo so li kaza bien c'est-à-dire a comme pe Pierre d'achoppement ba tuté donc ça la réforme sur la mission bateau là ça bien hein pour éviter ka bato ba loba parce que so tiga bon comme au moins moi si na été donc voilà c'est Balibo déjà donc je crois que Yomoko Zala responsable Yomo logo yebe logo yolingi ceux qui ont vendu moi sinayo déjà pour nanga il faut pas céder la pression à la famille tatouage en rien ils ont tant sur la tchaka na ba sentiment mo puis les cas déjà donc le pétam sur moi pour belé moment regretter on moni kanga dadi ye pour bisabino qui pour ne pas lobio regretter pour ne pas lobio lela yoke la biso voilà. Tokomé na suka tokutani lobby toza aussi na va voice ou to lobby misa mikolo nyosto pour aussi ça va voice et bongo to continue allez tout ça les bon merci beaucoup allez Stade de martyr et comme un stade aliwa Bandoki basangani na stade de martyr ona kobo mabai nyoraye mawao ona kobo mabafamia bato nyoso wanaye ona bisengo ya mokili nyoso wanaye ona bisengo ya mokili
tobosana Jijima ya soka ekozalaka. bandoki bakadia basangani na stade de martyr Ona kobo mabai mawao Ona bafamia nyoso wanae Ona bisengo ya mokili nyoso wanae Ona bomengo ya mokili eloko kuzobosana Jijima ya soka ekozalaka. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafaux pasteur bafaux chantre nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Congo. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso politicien bamusicien bafaux pasteur bafaux chantre nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Congo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Pas innocent, pas zokwea, la sacrifice diabolique. Pukolingi ozala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yozala mumbwa moto te. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt, faute de connaissance. Bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. Banto kosa banto bankadia pemba bankadia kosa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Banto kosa banto bankadia pemba bankadia kosa bankadia. Oluka succès na kisi a pasteur les escrocs dans l'évangile. Okokonyola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa. Bopoi Yesu boponi barabase. Yesu Kristu akundama sekwa. Bino bopoi Yesu boponi barabase. Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu. Yesu ne nzambe nzambe ne Yesu. Bokonzi abakonzi Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. moto moto Okonza pekozi ayi moto Okonza pekozi tika masumu ya kana yezolele lelelilelelelele Okonza pekozi tika kokosa profesa lokuta lelelilelelele
nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngai yo, ngambo ya ebale buji na maboko sherie. Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo, aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te. Lelo yokeyo, lelo yokeyo, sheria mama ati nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki yo mokili ya nzambe mokonzi yo epai ozali ngai awa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo